Non, les façons de parler, il y a beaucoup de salaka qui batuba comprendre ye mabe. Parce que tant oiseau loba, inosbira, azobeta awana Madeleine, billet standard 45 €, VIP 65 €. Donc c'est une façon de lancer un message. De lancer un message maintenant ma fille continue à casser. Ma fille ezate bongo inosbira eza mabe. Tous à la batuko actuellement inosbir d'ailleurs ngamo ko na benga inos de brino na benga ka viena biso wayambo bokechura wayambora zimbabwera ozo comprendre donc d'ailleurs écoute to kutana na ye kuna na Bruxelles po ye moko déjà sombi plus de 1000 billets kala kana aqua splash ba mettre ba vimbela ngana obi makambo ekomela ipeti nani oyo na bandale ya okomela nga yawa tala na bimaka boye mais petit ça déjà na visa nene maboko na mito to loba boye petit déjà na visa petit ça kota déjà na kati ya mikili yango ya mboka nini mikili ya nini ya Paris wana si c'est arena ya lokuta eza mikili te na mikili ya Belgique ne nyoso za Bruxelles eleki kuna nga nazokende Bruxelles yazokende par d'ailleurs aza petit to yokaka petit tape na nango déjà mais obandai kozela nini c'est que idiembelisa diembela na diembeli so bandai kozela ino sa pesa ni kasi soki ya salité bakozwa après effectivement suivez les leaders azaka moko les tigres yango bazo landa voilà. Et ce qui fait très mal, c'est que Molodo y a annoncé l'eau quand même. Moi, Bangungi, PC, Bakite, quoi, Baye Pembeni, Pobalo Baki, Bango déjà, on a 5, 8, 6 d'avance. Donc, ça fait très mal. Bon, c'est tout à fait normal parce que ceux qui n'ont pas copié, c'est que ça modèle. Ba copier kaka modèle yango moni inosbi les jeunes leaders c'est un modèle par excellence il y a génération à lelo tango a lobby nazo bimis album Fidèle abonné de Jika TV News, bonjour, bonsoir, j'espère que vous êtes très bien. Autrement dit, étoile, merci. Toujours à chaque fois et à chaque moment, vous continuez à liker, à partager. Émission Nabiso, merci aussi na ba griffe union sur le monde entier. Et pourquoi pas bagolo la bagolo c'est bazalaka toujours na chaîne Nabiso Jika TV News. Là tous autres éléments, bazo partager, bazo tala. Et voilà les lots na émission Nabiso ya. Rendez-vous dans le porte-parole Bruno Kandakanda tout comme un peu que Solana moi pour na actualité na biso et pour na actualité na biso presque tout Solana union sur le longana on va parler de tout sauf rien et voilà merci na DG Minos et merci na Aris Atom c'était pour quelque part et pourquoi pas Jika pour na confiance et opportunité oya kobaka toujours na pesa biso et merci aussi na Fabrice Mande aza toujours derrière la caméra et voilà merci na ba union sur bazalaka toujours wana ba partager ka ba soutenir Rachel de près ou de loin ba conseil na bino et ça langa kitoko makasi et voilà Fabrice Mande sokoza langa jimoko côté nous invité nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue Bruno Kandakanda. Bonjour Rachel Mande, merci beaucoup infiniment. Naza très content, très ravi ya kozala lisusu nayo elongo kati na plateau oyo. Merci ngabe naza très content ya oyamba lisusu parce que ça fait vraiment un bail. Babouina biso na tout na yo Rachel Mande Bruno Kandakanda kinda wapi e boina boy voilà Bruno Kandakanda yeyo. Ouais, effectivement, ma solo ngo etambola kaka bongo que des fois ceux qui disponibilité zali occasion pe ya kozala na kati na biso awa na Jika TV News ezali mais vu que ba déplacement ezo ya moi par-ci par-là tato Braza Kisatu donc na ndenge ya ba mboka mususu et voilà que moi indisponibilité zala qui mena minute yo tozongi penza mobimba ka ndenge zalaka
Voilà, bien moi déjà boyoki Bruno Kandakanda bi azongi mobimba ndenge azaki et ba disponible de bande ko sala ki amona juste Bruno Kandakanda boni ba santé et boni ba sango. Ouais, ça était très bien en Ngolo Nzambe. Ce que zo monanga boyezaka ka grâce ya les tout puissants pour ceux qui osana ba bomengo bambongo mais ça teza mabese qui désolé c'est fini. Mais biso quand même le fait ya kozala na souffle de vie chaque jour yango wana abondance wana eza sujet ya kokumisa Nzambe tous les jours ya vie na biso. Donc bien que ba moi ba maladi banini ebetaki mais ya Nzambe babundisa kaka muto ya zana étoile. Ceux qui ozana étoile te moi pe bitumbela nda ezati. Voilà, merci beaucoup Bruno Kandakanda boni basangwa leader et on a le 1er décembre. Ouais, Afro Congo kaka comme d'habitude Nefis Kenjembo moko izo mema ba featuring ebele et puis album moko ti lelo ezo botaka ba marché toza na le 1er décembre na Bruxelles na la salle Madeleine tokozala wana donc le 1er décembre 2023 avec toutes les griffes du tigre ya monde entier. Ba billet déjà disponible concert Mounen eza vraiment événement moko très spécial ba oyo ba kozala pré baya savourer la bonne musique et puis non seulement pour na koyoka bonne musique mais eza pour na soutien ya makambo na biso oyo ezoleka na est du pays. Voilà. Donc eza une façon ya ko aider ba oyo bazangi boya ebele Bosala bado bo soutenir vraiment événement yo ekozala bien makasi talaka boketu boyamba koti masolo nani akoboya akoti masolo zo finga to akoti masolo parce que tout le monde a déjà zo finga te azo finga te eza façon na ya ko mobiliser. Est-ce que façon de mobiliser il faut que au finga boina ah imaginez vous na ndenge ma finga boketu zo finga non les façons de parler ya boketu nde salaka ki batuba comprendre ye mabe. Parce que tant oiseau loba inosbira azobeta awa na Madeleine billet standard 45 €, VIP 65 €. Donc c'est une façon de lancer un message. De lancer un message maintenant ma finga koti na kati ya ma finga ezate bongo inosbira eza mabe. Tous à la batuko actuellement inosbir d'ailleurs nga moko na benga inos de brino na benga ka vient na biso wayambo bokechura wayambora zimbabwera ozo comprendre donc so gayo kiyo bokubunda webi bokubunda d'ailleurs écoute to kutana na ye kuna na Bruxelles po ye moko déjà sombi plus de 1000 billets. Oh artiste ndenge toza ayo pozo ki na Bruxelles. Oh na kende tendenge ni mon vieux le big manager presse balou mais ye moko pour muto asala kanga chaque événement ya molodo leader priorité ya inos de brino kokota eza big manager de muto asala anga talaka na aqua splash ba maître ba vimbela nga na obi makambo ekomela ipeti nani oyo na bandale ya okomela nga yawa tala na bimaka boye mais petit ça déjà na visa na maboko na mito to loba boye petit déjà na visa petit zo kota déjà na kati ya mikili yango ya mboka nini oh mikili ya nini ya Paris wana si arena ya lokuta eza mikili na mikili ya Belgique ni nyoso za Bruxelles le kikuna nga nazo kende Bruxelles yazo kende par d'ailleurs aza petit to yokaka petit d'ailleurs Rachel Mande kokoti anga makambo yote na non to solola to sala publicité pe to sala publicité ya ni na biso ya concert na biso c'est ça to solola to effectivement et concert na biso ya Bruxelles na la salle Madeleine et eza 2 fois plus que you arena ya ba tumususu ouais artiste ozo s'assurer na makambo lo naza ko assurer parce que là-bas il y a de la bonne musique, il y a de la motivation, il y a de l'énergie. Donc, belle ambiance, quoi. Mais de l'autre côté, que ce soit Combo Yashi, c'est you ready me, c'est you give me. Mais, au comment on a malongé zate. Donc,
ordinateur ezosala mosala kuna musique mais biso kuna live oyoka molodo ipenza zoyemba chéri nalinga bomona bwakelinga motema adje public etomboli yes mais kuna de l'autre côté ordinateur na DJ tala DJ asala kaboya artiste lelo he mabebo ni nango te na ye mabete ba to doze kasi to kiti non to kita tenga mpusa to matande to mata to chaleur na nango ezotianga mesha fort lokumu biye amatisi ye avion yo kanisa Afro Congo est incapable ya osala bado wana d'ailleurs un jour penza to lamuka boye molodo est leader a memina ba porte-parole na ba griffe de tigre biso tout na kati avion allez toquer poto vous en a jet puis on a déjà côté on a déjà hein malgré jet privé ça été mais ba on mema siko jet privé côté na Afro Congo ouais côté na Afro Congo d'ailleurs ba jet privé zali mais c'est possible les ala parce que toi non seulement ba meilleur mais toi aussi na mbongo hein oza na la kutanga na ba donc Afro Congo eza na ba la rebelle Afro Congo eza ba eza monde ya ba univers ya ba pauvreté ti ba vite ozo kotsaka na ba YouTube wana ti ba stream na ba boom play talaka ba flex style elo eza na première position donc ba mzembo nyonso ya Afro Congo loketo oyo uti ko bima lobia ba millions de vies et puis nyonso wana force ya ba griffe de tigre eza parce que toza na la poko tsa vie na YouTube il faut zala na mbongo de l'autre côté ba fana kwiti okomona ki aza même pas na mbongo ya mega koyo yo zo réclamer ADS Google ADS mais yo moko ozo côté l'artiste na ba vite c'est pas bien alors que nous c'est le travail nazo mona franchement félicitations na ba griffe de tigre nyonso et na molodo leader et puis na équipe nyonso ya Afro Congo et puis ba biso moko inos de brino toujours talaka nde na yeboye bazolo ba ye molodo ya kangisu kimeyo zo ya lisusu na aspect ya kala boye ndenge ni hein po mo jour molodo ya kende ko sala renouvellement ya contrat na nini na entreprise moko boye ya ba Paris voilà wani Tibet voilà donc ba lobi au community jour ngo na lobi oh ba musu bazolinga babenga nga Ashibi na lobi oui ah ya elo kezo zanga nga wakaka na boto la Fabrice mande caméra mbala moko na komi Ashibi okomi de amour Ashibi voilà ouais voilà les griffes vont partager massivement émission oyo tozana buno kana vana buno kana naza pona tozonga mamukie na ibandelo lobaki ke ba album nzembo moko ba featuring ebele wana nzembo ni nangwana beti ba featuring ebele parce que biso toyebi ka nzembo moko nde beta record o toyebi uyope nde beta o déjà ba nyonso yebi nzembo wana non mais ayo to ba nzembo moko ba featuring ebele wana nzembo ni nango beti ba featuring ebele te na lobby ba featuring te na lobby ba vie na ba vente ebele nzembo moko mais ba vente ebele parce que au moins na domaine ya featuring ezalaka ngana na besoin ya Rachel Mande na bengisi ou soit yoza na besoin na ngo bengisinga sikoyo de l'autre côté batunde bazo pelisa 14 na moi koluka ba featuring or que na Afro Congo to luka featuring te mais featuring yaka yango moko ce qui fait que toza tosala ka différence na batu mosusu et voilà c'est par là donc mona ki toza na bon côté du fait il y a cause à la solliciter par-ci par-là nga même ti lelo bazo benga po babenga biso batu totambola babandundu babwende chwapa jolu ba na kati ya province ba Lubumbashi ba Okapi voilà inos de brino lelo azo Okapi ya Kisatu ya Bwende ya chwapa ya jolu ya partout na Congo mais lobi na kokomo Okapi ya Belgique assurance ezali nga na mona Afro Congo tika boyeko assurance ezali voilà da fois au kabeza fois comme bana notre père totolba déjà bana notre père ça c'est bien d'ailleurs équipe nyonso a JK TV News ale boko tana jet tokei c'est possible d'ailleurs waneza copie coller o basali kaka po ba flatter bato amemi bato boyebo mama na bango tango akende ki poto wa 2 jours après oyoka tel amemi mwasi na Braza bake kune komi nde mwasi akomi artiste
akomi nde kosala ba selfie na ba fan. Ça c'est pas possible mon Dieu. Rebo chulo maman na bango. La sele mwasi oyo amibetela tolo ngande mama na bango. Yo betela tolo wapi? Betela pio ya yo tolo. OK, na ipoto ememaki nini ya makasi. Ememaki actualité ya makasi yango moni ba voisin ba ye kaka na même système. Polémique te actualité. Base za ya polémique ndio ye uti osala ma oyo vi ke biso to sala déjà yango moni mutu mobo ya na somba babie. Vu que Molodo ya salaki Koko Mbele le vieux corbeau pour cause à la Kamawelisa. Eh, ma boko mila. Voilà. Ah, ça te la boulot quand to se kaka bobulo quand to na mortaire 06. Ko ato na mortaire 010 to 050 parce que tigre de AP ça qui déjà après ça déjà moi info qui est ba griffe bobongama. Franchement, mortaire 050. Ça c'est très bien belle question parce que ngaso ina na plateau na lingaka kozala bo satire penza ba question ya mortalité o yezo pesa niveau ya réflexion mortel 0,50 ça c'est bien et toko bengango vitesse à iPhone 14 15 Pro Max parce que biso to en avance tango mortel 0,6 et bimi au monaki na simanango ba formi 0,7 bah formant les 0,7 et bimaki. Voilà. Ozo comprendre. Donc, tiens le colo, tiens. Ozo mono. Donc, vu que le leader a souki na 6, ngana mata 7. Njoka 6 ndaza ya 7. Ozo comprendre. Avant comme 7, pour 7 années 7e trompette. Tango 7e trompette et beti, c'est que ba trompette nyo se betaki. Mortel 06 aza ya ba formant le banini 06 7 yoyo et yesima. Yango zo mona ki na minute yo déjà deuxième album mais oyo titre ezana no annoncé eza koya en cours de téléchargement. Et ce que tali ce qui fait très mal les a que Molodo ya annoncé loko même. Moi bangungi ba pese ba kitche quoi ba ye pembeni po balobaki bango déjà ba na 5 8 6 d'avance. Donc ça fait très mal. Bon, c'est tout à fait normal parce que ceux qui n'ont pas copié yote c'est que ça modèle té ba copier kaka modèle yango moni inosbi les jeunes leaders c'est un modèle par excellence ya génération à lelo tango a lobby nazo bimisa album tapé na nango déjà mais au bandai ko zelanine c'est que il diembeli ça diembela na diembeli so bandai ko zela ils n'ont sapé ça kasi ceux qui a salité ba ko après effectivement. Suivez les leaders Azaka Moko, les tigres. Yango Bazo Landa. Voilà. Voilà, fidèle abonné de JKTV News, vous partagez l'émission au maximum pour nous Kanda. Maintenant, pour na kati album où il y a sika. Aux impôts ça tigre à ça la featuring. Est-ce que ba featuring peut et content et aux anakati album là? Ça c'est bien featuring et ça Moko ya ba meilleure des choses ya kosala parce que to bénéficier à kana double visibilité. Yo place yo yebanité, bazo yeba yo de yepe artiste o asali featuring ye côté ba yebi ete bazo yeba yango mona biso to memela batu ebele ba visibilité awanakini à travers l'Afro-Congo. Batu wana pe toko lo ba toko za la ba ingrate bango pe ba memela biso visibilité. C'est par là que featuring est vraiment très important. D'ailleurs, message non seulement il y a Molodoy, mais il y a Big Manager, il y a mon vieux Dizo, et puis il y a Achille Balou, mais HB, le grand réalisateur. Bah, ça là, moi, opportunité, il y a featuring dans le album et Ezala, parce que non seulement Mortel 06, Ezala qui n'a pas featuring, mais gloire à Dieu et Simbi partout dans le monde. Mais cette fois-ci, vraiment, tous on a besoin de featuring. Nako détaillé tel et tel. Pour featuring, il y a une improvisation. Oko beta na muto yo batu ba otala yeke oyo soki abeti ko cartonné. O beti pe boye échoué. Yango mona bato balanda Afro Congo bakoya kana shit. Et c'est par là que par improvisation, Molodo yaza na facilité ata muto ya yebanite featuring et mati. Et donc ba featuring ezala na kati ya album yoyo et puis ama piano ponga inos debris no bazo singanga balobi na minute yoyo tola la te ama piano ezali
na top mais Molodoy a tia moi bati très belé hein babilo connaîti Mousselou Moussé voilà et kozala vraiment sous Canadega talaka ndenge loko wana Vanessa et pesa makambo force ya pison et puis na Molodoy sangisi et tomboli mbalamoko et puis moi na maipé heureusement yepé aza ingrate neti ba voisin a remercier qui Molodoy pour na apport na ye na nzembo wana franchement ça c'est être reconnaissant cause reconnaissant na vie et ça la bien parce que nzambe pe apambola ka ba ingrate c'est ça Zali pas pour ba ingrate ouais lipamboli oyo ya ba ingrate ke uti na satana. Voilà, fidèles abonnés, nous sommes déjà presque dans la émission de Otozaki en Abuno Kandakanda, mais avant tout ce qui ça et Buno Kandakanda vous pouvez faire message à Souka pour un concert, ils ont les premières et puis et à quoi c'est ceux qui va billets sont toujours disponibles et tout va billet c'est Sylvie. Ouais, je suis tellement ravi. Ba billet na nous na minute yo eza en cours de vote via ba lien oyo que ceux qui ont cliqué na page officielle ya Molodoy Inosbi okomona ba ekomemati na place ya kosomba billet et puis même na ba place ba lien fixe eza déjà disponible bosomba ba billet avec 45 € seulement pour un standard et puis 65 € pour un VIP et voilà que tozo préparé ba projet ya makas ba griffe du tigre nyonso va mourir ya bonne musique beaucoup zala jamais d'ici parce que awa chez nous on connaît la devise il n'y a pas de limite Afro Congo toujours ça kobanga et kuna de l'autre côté album mezo ya bozala déjà prêt vous avez déjà connecté kosomba et puis kosa la promotion côté promotion surtout des ala makas pour na minute oyo ba voisin ba koma na système ya ke actualité ye bango ba diembeli po basa nini ba kunda yango et voilà que tokotala bango lisusu te ponga neti awa boy nako le kate Inos de Brino banda kosala débat to kolobela mutu moko boy ozana tozo tombola ye et ceux qui bazo beta yo kara il faut que tikala kaka na situation wana ya système ka ndenge tolobaki boulot ndako boulot ndako. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à Souka et Tomeka qui peut consommer qui n'a Buno Kandakanda ba griffe pour partager émission au massivement, pour liker, pour commenter pour nous Kandakanda ba dédicace na yo et pour que Tomeka un peu kokabwana. Ouais, merci infiniment. Na batunyon so bazo soutenir artiste Inos de Brino Afro Congo #1 et moi na ya jeune leader toujours toza à la page et toza à la mode. Et de l'autre côté, ceux qui Nathalie Namoni, honorable Messi Bolondo, mon vieux honorable Messi Bolondo, Nabosani Yote, Molo Beliabana, Yauma Bana, Yaumanyo, Sonasimana yo, et ceux qui Tobaluki, toujours na top, Bana Moamba, Molo Beli, et puis Mutuazaka Kamoko, honorable Temazango, honorable Jabertin Mazango, Pona Moamba Mobimba, Toza Simana yo, Pona Basutien. Et Nangambo ya Brazzaville namoni sénateur à vie Basile Moutima mon vieux Al-Qaïda leader monsieur Google Stani de Paris toujours Nabo sanitaire Fiesta Makambo rock japonais Fiesta Makambo rock les japonais toujours ensemble d'ici là tokozalana le sénateur Al-Qaïda Basile Moutima awa na kati ya Kinshasa po ya yambaki nga na Brazza il faut pe bisoto yambaye awa na kati ya Kine et Richard de Monardi président Ahmed Yala Richard de Monardi donc bambote na bino famille Kandakanda ba griffe du tigre nyonso partout dans le monde na bosani binote merci pour na ba soutien bozala toujours wana pour na kopesa force na Afro Congo et toza toujours ensemble. Merci Nabuno Kandakanda pour nata au disposer qui to meka un peu kosoana momke et merci na ba griffe nyonso o bakolanda biso et pourquoi pas Fabrice Mandazaki derrière la caméra merci aussi na Aris Assom depuis quelque part et merci beaucoup na maman la joie bena o fait ce espace to meka un peu ko bo meka un peu ko mona bino na maman la joie
Beni. Maman la joie Beni. Vraiment, monter maman la mouta. Katangu na kocha wazolo balobi. Azolo balokola inosbi. Et puis azalokola yeba. Bien que na kati suki nanga lelo mais biso toza ba Samson oyoki ata okati suki. Makasi Ezakaka, Afro Congo. Non, voilà, merci beaucoup à Fabrice Wandoza qui est derrière la caméra. Chris Bo partagez massivement et sans oublier tout le monde déjà que le baki besoin de poser un produit nabino et besoin de poser à maison nabino bon contacter juste le numéro nabiso 089 86 49 738 et wana beaucoup mon nabiso malamoko to c'est la bino tout ça la publicité plutôt il y a produit na bino nyonso ceux qui zamba zongi te to côté na bino mbala sima bye bye à la prochaine.